Ya Denis au commissaire de troubles. Répétez ça. Ya Denis au commissaire de troubles. Pas même 6 mois. Tu as maman blanche, Tunas. Avant na koma lité ya Tunas. Kanda wana na pesa gingai. Ya Denis. Répétez ça. Kanda wana na pesa gingai ya Denis. A pesa ginga kanda parce que akoko lo babiloko na moment o esengélité. Na minute oyo na communauté ya Walesa. Répétez ça. Na minute oyo na communauté ya Walesa. Pekisa mobali na yo. Mama Tina. Pekisa mobali na yo Denis Lesi. Azocha musapesika batiagate. Répétez ça. Azocha musapesika batiagate. Na Congo après Barutika Songo. C'est Walesa. Répétez ça. Na Congo, après Barutika Songo, c'est Pasteur Walesa. Na zolo bango. Walesa ça na témoignage il y a bien plus que Denis Lesi. Denis bien. Landa. Denis Lesi ancien voleur. Répétez ça. Denis Lesi ancien voleur. Ndenge mwasi na uti kote ya batu achoko bazalaka kanda na mbongo mafuta. Répétez ça. E mbongo mafuta ngo okolukela ngo na mutu ya Walesa. Répétez ça. Ndeko nanga moma na beta biloko foza la pre. Répétez ça papa. E mbongo mafuta. Okoluka ngo na mutu ya Walesa. Papa soko na posa mbongo mafuta. Senga na kimia. Répétez ça. Walesa ko pesa yo. Senga na kimia. Walesa ko pesa yo. E komi nini yango ya Denis. Tokolala lisusu te na mboko yo. Pasteur provocateur. Répétez ça. Pasteur provocateur. Okobomisa ye pozwa nini? Okoboma ye pamba na quartier innocent pamba. Répétez ça. Okoboma Walesa na Christo innocent pamba. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Jeune moko ya kanda. Aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Sala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. Vous êtes tellement ébélé, vous êtes à la biso, na Elengia Congo Télévision, vous êtes à la biso partout dans ma page Facebook avec cette émission. Jeep ya vérité avec le vôtre Yannick Wenge Moutaton dans la Kibonzambe, l'homme de répéter ça ici à Kinshasa. La série continue toujours, mesdames et messieurs. Naïm Sarabino, vous allez la brancher, connecter et pas la biso, ma solo, wapi, ya solo, netika dans la film. Merci, la fidélité et confiance, vous allez la biso, vous êtes tellement ébélé. Partout dans le monde entier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui j'ai un grand plaisir à travers cette émission de recevoir pour vous Dadilité Akanda Mutakala Nkolo. Avec lui, on va essayer de parler sur l'actualité. Torobeta Masolo Belé Bobi Dadilité Akanda n'Afrique Ngela Topé n'Afrique du Sud. Betane Masolo et Belé Awa. Tozali na Kinshasa na Tokuta nae Tomekape Kosolola sur l'actualité sur le Belé Makamwe Belé. À travers cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, Jeep à vérité, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Dadilité Akanda. Dadilité Akanda Djika, le professionnel Moussa Nzambe, Moussa Nkolo, Kenda, Azonga, Mutakala Nkolo, Moussa Nzambe, Napesio Mbote. Mbote Yannick Wenge. Répétez ça, papa. Yannick Wenge. Ah Vraiment, je suis très content. Yakomono lisusu na kati ya mabele no ya bakoko. Na banza ete to salaka na musala munene na kati Afrique du Sud mais to bomisa ye musicalement. To limu isaye. Il y a quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent pour to sili et dans la papa biloko na zo biso Ezaya solo. Répétez ça. Ezaya solo et salamaka. Okay. Nebi Sakabino
omoni maloba nanga ko ya koloba ngo na télévision pour na faire na bima impoli mal éduqué na bima vaurien na bima mobaluke libatu omoni nzambe tango preparaka bombe to tango aliberaka mai mai ye moko mutu asalaka banzela na ye nde bato mokili bayaka siko ko classer lokola nzela mai eponi nzela oyo papa mai nyonso monaka na Congo mai ye moko mutu apona nzela na ye Répétez ça. mai ye moko mutu apona nzela na ye nde bato mokili bayaka siko ba classer bien et ça la susu ba inondation te e banda koleka dans le calme. OK. Yannick Wenge Daddy. ozalaki musika na Afrique du Sud mais profitez yo ka message oyo Bimisa ngo. oza na yo terrain net oza ni Gaulois oza ni Wangila mais oza Yannick Wenge. Répétez ça. oza Yannick Wenge Wenge 4x4 o esangisa nyonso yo Merci. Wenge landa message très bien après kolongwa na ngai na lobi te fere akokufa musicalement te na lobi fo na longwa fere tonyokoli yo boye mwana mama Marie Makiese Répétez ça. kozalaka pe na confiance na ngai ya 100% te Oh. Daddy. na lobi bagoloa te bagolo boza na confiance na nga à 100% mais fere gola kozala na confiance na nga à 100% te Pona nini daddy? po na banda na yo mabe OK. po na banda na ye mabe naza na posa fera lesa ndako na ngai te naza na posa fera bokola mwasi na nga na bana te Oza na posa nini ka? naza na posa eloko te parce que bafuta ngai selon ndenge bango bakokanisa awa yo okuti nga na ndako okuti nga na citation nini Pepele. parmi bacommunicateur okute na bango force okute nango monaka bango ndenge wana Yo ndo zalima. tala bain tala couleur tala beauté Akenda zonga. akenda zonga nga nazali communicateur ya fondation munene ya mboka oyo kaka initiative plus OLK kuna tokelelaka te sikoyo okozwanga mutu akokelela na niveau nini Répétez ça. okozwanga mutu akokelela na niveau nini nazosala kaka mpona kosauve misiki ya mwana mai OK. nazosala kaka mpona kosauve misiki ya mwana mai lelo faire aza incontournable lelo actuellement nyonso bokosala na mitema na bino boyebi ete tozosala faire asani azali faire azali mon frère okobeta ndolo liboma na yo Répétez ça. liboma na yo olakaki biso ndolo okobeta ndolo liboma na yo olakaki biso double ndolo double stade de martyr double stade de France mokonza bawangila okobeta yango omoni nayebisaki yo bawangila basa ba mensonger Répétez ça. nayebisaki yo bawangila ce sont des mensongers basa toi mensonge ba créer carrière na mensonge ah Gauthier Seye oyambi déjà Non non bien. Gauthier Seye monaye na pesi yo pas Gauthier Seye pour yalo baka makambo avec définition parce que aza intellectuel Répétez ça. aza intellectuel biso bagolwa soki botie biso débat na bawangila esukaka mabe ekomaka bakasho ekomaka baboloko po akokaka pression te intimidation wana po na biso bagolwa elekaka te. Répétez ça. Où est parti Dendolo Dedat bawangila bawarion bopo na place si siko place eza wapi Répétez ça. ti sikoyo place eza wapi omoni soni mokoto bangila nako emilio na baleki no ba robino mundibu Répétez ça. nako emilio na baleki no ba mundibu C'est comme nous ça autokata suki mikolo qui passe mama ba wa yo te yo kote su na mamango. Gaulois gauloise biso misweza le 26 avril 2025 bientôt sold what Sold out. sold that Sold out. what Sold out. sold that
Bientôt, sold what? Kalaté. Papa, Sold out. c'est mon prononciation. Toi, prononcer dans votre côté, moi aussi je prononce dans mon côté. Voilà. Bientôt, sold what? Le 26 avril 2025. Papa, on veut faire go là. Je suis défenseur na yo à vie. Biso to défendre ba valeur, peut to défendre ba être faible. Muto balingi ba saccager, muto balingi ba tiana libulu, muto balingi ba boma. Na ebisa bino orchestre wengelanda parti au bien. Pona chiter na ngana makamba goloa. Orchestre le plus crédible au Congo, c'est Jet Set. Répétez ça. Orchestre to lisanga o baza crédible na patron na bango na misala na bango na maloba na bango sans autotune sans appareil c'est Jet Set et faire gola Jésus de Nias le pas de moto ayambo ozo yoka mokonte ba wangila c'est un grand mensonger de longue date. Répétez ça. C'est un grand mensonger de longue date. Papa, okobeta ndolo. Liboma na yo soko beti ndolo te. Ba wangila. Ba wangila ye. Haloba ki na bino bo so date. Haloba ki na bino bo pona place. Tisiko place comme kilo. Répétez ça. Tisiko place comme kilo. Tisiko place comme pesé. Ah, vous voyez? Vous voyez? Tant que tu as mis ça qui bino. Succès au besoin ça là, et ça bilo kwa batu, il y a blé succès, boyi bakiye. Bienvenue succès. Bienvenue succès. Bienvenue succès. Tozo kutana bienvenue succès Kalaté. Achetez les billets, Bagoloa, achetez les billets. Ah babi okutukele. Oh, Bagoloa bolandi ba. Yeah. Nagobange lokote, Ferregola azali. Nagobange lokote, Ferregola azali. Lite ya kanda, achète les billets. Bagoloa, achète les billets. Yannick Wenge, achète les billets. Yannick Kiniya, achète les billets. Trésor Mouchi, achète les billets. Zino Safela, achète les billets. Sinop Dogdogi, achète les billets. Ah, Elek, t'as dit Goloa Zadele. Ça c'est toi, il va avoir le rythme. Kasa yiba bisot. Répétez ça. Yoka. Ce qui est important. Ok, funga mato yoka, docteur, funga mato yoka biso bien. Ndeko langai Joma Sudi yoka bien. Mokonza ba wangila. Obandaki muyibi kala. Répétez ça. Mokonza ba wangila. Obandaki muyibi kala. Koyiba kofi basha. C'est-à-dire, Kimuyibi waneza ya kala. Répétez ça. Omoni entourage nyonso oya tambola kana bango lelo. Eza bato ayiba pa kofi. Répétez ça. Omoni bato nyonso ya tambola kana bango baza conscient comme nazoloba. Ayiba bango pa kofi. E bongo po ayiba bino champ. Eloko nini ezangi. Yene ngazaboye. Oh, bato bateka champ benga baba nani. Ba parole. Parole soka ko tekela esha. Akoyibisa parole to mekango 3 fois. Si on met 3 fois, bengani parole et continue à disque. Répétez ça. Si on bengani parole et continue à disque. Mon Konzaba Wangila, c'est un voleur, c'est un menteuse. Menteur. Menteuse. Menteur. Tosukawana. Bagoloa, félicitations, achetez les billets. Voilà. Merci beaucoup. L'été à Kanda, Dadi, à Kenda, Zonga. Muntakala na Yesu. Merci beaucoup. Batu, bao sepe, bao ki message. Degeleki. Nankolo na Yesu. Chrétien. Nankolo na Yesu. Kolo ezoye banate. Nkolo ya modèle nini. Ok. Voilà. Ok. Zali muntakala nkolo. Muntakala na Yesu tele nzambe pete. Ah, yaniki wenye Kinshasa lingi yo. Répétez ça. Joburu bakondi saki yo. Répétez ça. Ah, yaniki wenye Kinshasa lingi yo. Joburu bakondi saki yo. Wana nana ngangali yo. Hidi boyoko. Hidi boyoko po abu boyoko. Oh, mi-gender. Akenda zonga. Trésor mi-gender. Opesanga bate bele na Joburu wana. Opesanga lisunani. Dadi tika na question. Bala pomme na mingi ba so la bien te. Ba so te. Voilà, comprenez comment. Na bo moto. Joburu ezesika to lali to. Chinois Kayuma Malembele. Chinois Kayuma Malembele. Chinois Kayuma Malembele. Joma Sudi en Australie. Joma Sudi en Australie.
wana ozebi sango Kimi Jobu ngana wa Kimi Jobu te parce que batu nanga bazali wana Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya Charity Moleka ngai Jobour e boko la kangai na mutaleki bango wana tuna minute eza Elima André Mekato Elima ndeko na ngai pourquoi ko salir Jobour boyeko André Mekato nini Elima André Mekato Elima papa ngana kontaka bato na lia André Mekato Elima na lia eloko te jamais ko yebisa ngai ke André Mekato aleki Jobour mobimba mon frère André Mekato c'est quoi Elima zanani Elima sala bikamusi sala bikamusi na combien répétez ça sala bikamusi na combien ya tika mutu azoboko la yo chaque fin du mois chaque fin de l'année olobina ni komo André Mekato Elima bon André Mekato Elima président luka mwana ngo na ebisaka yo yango yango boyi batu nyonso na mbala moko likolo ya nani André Mekato Elima siko émission silela na André Mekato Elima yem tako foot émission na ngai papa to continuer to continuer voilà merci beaucoup Dadi Lité Akanda Dadi yoza musali nzambe oza pasteur toza ba respect na ebele toye awa likamu deuxième actualité de retourna likamu komeli pasteur Walesa oyo sali pasi bato ebele ba kolobela ngo siko na ba réseaux sociaux ba habité na luka comme nous en a pasteur Lité Akanda na tuna ye likamu ya pasteur Walesa oyo eza nini ndeko na ngai. D'abord, je vous félicite. Au moni terrain au ningo memanga sikoyo. Eza terrain au bakota kango bikota kotate. Répétez ça. Eza terrain au bakota kango bikota kotate. Bible zoloba tous à la respect na basali ya Nzambe pe bango bazo bika double honneur o esengeli to zongi sela bango. Oui. Na landaki yango nyonso na moni bazo préparer assassinat munene. Bazo préparer ba poison oye uti ko raté Monsel Nzambe le pasteur Walesa papa Nabiso. Je vous salue en passant là où partout où vous êtes ngana pesi mbote ndeko oyo nandima kité par rapport à niveau na sagesse na ye akoko tuna ngai question ya basal Nzambe pe akotisa papa Walesa na kati na pesi pe mama Angèle Walesa ba mbote bisika bizwami ye yazali molonga ni ya papa Nabiso Monsel Nzambe pasteur Walesa likambu ona kolobango bien parce que na sali bata ebele na lobeli lisusu basal Nzambe te Yaniki Wenge Dadi Congo eza Congo ngana za trop na archive nazalaka soki mutu abandi succès lelo bino bozo tale na liswa lelo mengana kozonga arrière natala le passé na ye elekaki ndenge nini ngai na pasteur Walesa ngai nde le passé na ngeza salité na solo. Répétez ça. Ngai nde le passé na ngeza salité na solo. Voilà parlant na ningina lo baboye. Le roi de la forêt lobiete tout soin biso na biso kasi na basala Nzambe te. Kasi bitumba oyo tomoni sikoyo wera pekisi biso to soin na biso kasi na basala Nzambe te mais ya kokamu eza nini basala Nzambe bakomi ko soin entre bango na bango. Répétez ça. Basala Nzambe bakomi ko soin entre bango na bango. Mais biso pe ban Nzambe tozala na sagesse na intelligence to yeba eza na bato ebele bazobenga bango basala Nzambe mais baza basala Nzambe te. Bino bokasa lokwa basala Nzambe na basala Nzambe bazobunda nzoka paye na mosala Nzambe nde bazobunda. Paye eza nani? Paye eza Denilesi azobundisa mosala Nzambe pasteur Walesa. Répétez ça. Paye eza Denilesi lokole sito yeba ye na casquette wana ya basala Nzambe nde azobundisa momu na Nzambe pasteur Walesa. Denilesi aza pas prophète. Landa ndeko na ngai landa. Po bana po yaki na zota la forme tête na yo oza ba tête moko na Denilesi. Répétez ça. Comment tu le vois man na habité nga tête moko na Denilesi. Longo la lunette. Leki na ye. Répétez ça. Leki na ye. Pas ça. Dans ton coca Denilesi. Mama Tina.
pekisa mobali na yo. Mama Tina, pekisa mobali na yo Denis Lesi. Azocha musapesika batiaka te. Répétez ça. Azocha musapesika batiaka te. Na Congo, après Barutika Songo, c'est Walesa. Répétez ça. Na Congo, après Barutika Songo, c'est Pasteur Walesa. Nazolo bango sans intérêt, sans bénéfice. Au mon avis, public bazola na Walesa lelo, ezo bote la ka Pasteur Walesa ba problème belé. Répétez ça. Ezo bote la Pasteur Walesa ba problème belé. Bible zolo ba chaque chose à son temps. Répétez ça. Bandimi ya Pasteur Walesa. Maman Angèle Walesa, s'il te plaît. Nazolo baboy nazo tiama ina munoko te. Papa Walesa ale kalisu na télévision te. Répétez ça. Pasteur Walesa na lobi boye. Bandimi ya Pasteur Walesa. Botinde la papa na biso to papa na bino vidéo oyo. Pas question papa le kalisu na ba télévision. Ndeko na ngai. Na bandi côté la archive ya papa oyo avant na tienne na deuxième position après papa ka Songo Baruti avant na tienne na deuxième position Nathalie Palmarès ya mosali na Nzambe Walesa na leli c'est un bon homme de Dieu. Répétez ça. Aza l'homme de Dieu de valeur. Abongo lisa ba katier bato bakisi mitema. Abongo lisa ba collègue na Yesu adisa o bayaka lokola ba pasteur mitema. Ba koma lelo bana na Nzambe bazo servir kolo. Abongo lisa ba to théâtre. Abongo lisa ba musicien. Ayambisa ba tu Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Na lobi bien énergie nazo bimisa na meleli yango atakoka te. Répétez ça. Énergie nazo bimisa na meleli yango atakoka te. Ya Denis au commis semeur de troubles. Répétez ça. Ya Denis au commis semeur de troubles. Pas même 6 mois. Touti ko kuna mama Blanche Tunas. Avant ngana koma lité ya Tunas. Kanda wana na pesa gingai. Ya Denis. Répétez ça. Kanda wana na pesa gingai ya Denis. A pesa ginga kanda parce que akokolo babiloko na moment o esengelité. Na minute oyo na communauté ya Walesa. Répétez ça. Na minute oyo na communauté ya Walesa. Walesa ça na témoignage ya bien plus que Denis Lesi. Denis Lesi bien. Landa. Denis Lesi ancien voleur. Répétez ça. Denis Lesi ancien voleur. Ndenge mwasi na uti kote ya bato achoko bazalaka kanda na mbongo mafuta. Répétez ça. E mbongo mafuta ngo okolukela ngo na mutu ya Walesa. Répétez ça. Ndeko nanga moment na obeta biloko foza la pre. Répétez ça papa. E mbongo mafuta. Okoluka ngo na mutu ya Walesa. Papa soko na posa mbongo mafuta. Senga na kimia. Répétez ça. Walesa ko pesa yo. Senga na kimia. Walesa ko pesa yo. E komi nini yango ya Denis. Tokolala lisusu te na mboko yo. Pasteur provocateur. Répétez ça. Pasteur provocateur. Okoteka ndolo pona nini? Walesa sa mutema malamu. Malgré votre takaye orgueilleux, lolendo. Azo sunga na caméra. Papa, o sunga combien? Répétez ça. O sunga combien? Okobomisa ye po zwa nini? Okoboma ye po mana quartier inosa pamba. Répétez ça. Okoboma Walesa na Kristo inosa pamba. Okoboma Walesa yo Denis Lesi inosa pamba. Denis Lesi Walesa salio nini? Okoboma ye pamba na quartier inosa pamba. Okoboma ye pamba na quartier inosa pamba. Denis Lesi Walesa salio nini? Azana poto na manike. Landa. Mais là la ba manike. Répétez ça. Mais abimana bango, ça me concerne pas. Landa. Walesa ça crédible.
mbala liboso na mona mosala nzambe entourage na ye bato baza bonne santé. Répétez ça. Mbala liboso na mona mosala nzambe entourage ne baza bonne santé. Ezaka epa ya pasteur Walesa. Otali sécurité na ye munene. Otali bato baza pemeni munene. Otali bayembi munene. Mbala liboso attitude ya Walesa ezaka attitude ya compassion. Attitude ya pasteur Walesa na mama Angèle Walesa bango bavivra kaka na attitude ya compassion. Bamona mama Ndunda Zwambongo. Bamona mama Makala Zwambongo. Moteki Mai Zwambongo. Mosufra Zwambongo. Nasenga te. Lelo nandimi yango Walesa za mosali ya Nzambe. Muto babundisaka ye wana yebi Nzambe. Muto bayaka ko bousculer na actuellement na Congo. Walesa mutakale bimate. Répétez ça. Walesa mutakale bimate. Oya zana photo mutakala Walesa bimisa. Mutakala denye bima. Répétez ça. Mutakala denye bima. Mutakala tela. Mutakala choko. Répétez ça. Mutakala choko bima. Mutakala pembe. Ya. Mutakala choko. Ya deni. Mbongo mafuta balukela kango boyete. Répétez ça. Mbongo mafuta balukela kango boyete. Senga toko pesa yo. Tala siko système ekomi. Un force one yoka bien. Bana Walesa batomboki Bana Walesa batomboki. Bana Walesa batomboki balobi trop c'est trop. Lokola papa zana motema ngolimbisa. Bana balobi pas question. Na papa limbisa na ba prière ngo limbisaka. Biso l'état c'est l'état. Yadeni Bwakangunda. Répétez ça. Yadeni Bwakangunda po awa place na yo ezate. Répétez ça. Yadeni awa place na yo ezate Bwakangunda po bako kangela on report en njili. Bako kangela na lobi bien. Na oya na ta una komaka lite ya tunasi. Na ebisa ko nini? Ba okanga yo. Okimaka to okimaka te. Okimaka. Okimaka États-Unis te okimaka. Siko na yebisio. Na vanda kimie mais Nzamba ebisinga kaka défendre Walesa. Répétez ça. Nzamba ebisinga kaka défendre Walesa. Ya deni ozanga place ko tia lokolo. Olela lokolo mwana bébé. Bana Walesa batomboki. Walesa saka na bana ya musunité. Azana bana ya molimo. Ya ba avocat, ya ba magistrat, ya partout ya monde entier et ba avocat ba zo Amérique, ba zo ya ko défendre. Répétez ça. Ba avocat ba zo Amérique Europe, ba zo ya ko défendre ye. Yoka ndeko na ngai. Bola kisangai escroquerie ya pasteur Walesa na monate. Ba vidéo zo bima vis-à-vis. Mutoza ko escroquer batu, c'est prophète Denis Lesi. Répétez ça. Mutoza ko escroquer batu, c'est prophète Denis Lesi. Prophète Denis Lesi. Battre la crédibilité na yo. Nzamba tomboli a peso succès ma botoli bandimi. Répétez ça. Nzamba pamboli na succès ma botoli bandimi. 9 stades de martyrs à 9 personnes dans l'église. Répétez ça. 9 personnes, c'est-à-dire Congolais à Fongoli Misu. Congolais à Fongoli Misu. Congolais na vie chrétienne à comprendre que Walesa za muyibite. Répétez ça. Walesa za muyibite. Tala siko biloko de nile sa yo sala. A créer batou. Babima na ba faux témoignage. Babima lokola bato ba laisser bango mbongo. L'église ya pasteur Walesa ba yaka ko témoigner sikoyo babima lokola ndeti po ba salir kombo ya pasteur Walesa. Impossible. Ero simbate. Ba campagne nyonso na maye ewo. Ero simbate. Ya deni na bane internet liboso na yo. Répétez ça. Ya deni na bane internet liboso na yo. Tombe ma internet malembe. Tombe mango boyete. Kaka yo mutu liboso. Ozole kana ba télévision zolo ba ete babo mimboke za ba pasteur. Memi chaka na première position. Ya deni osate? Répétez ça. Memi chaka na première position parce que yo oza numéro 1 ya nzondo. Numéro 1 mutu asomba mapangu mituka. Na mbongo ya muyibi wa yiba biso ba chrétien. Répétez ça. Ah, vieux. Olingi to binisa nyonso. Soko sa mobala tembe.
sala lisusu émission au nom de Walesa. Papa, tangu nazoya, nazobimisa sko nyonso. Répétez ça. Tangu nazoya, nazobimisa nyonso. Mon frère, yaka jeudi to sala l'émission. Jeudi na ça. Jeudi yaka to sala l'émission. Ya de niso ko sa mobala tembe tala. O monde to sa boye. Mutu yaza responsable. Yako tike la mwana. Azana 16 ans. Botika ki mwana vierge. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto ba minte. Pour salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mort ça la même émission très bien. Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Salande makam.